Bon, on a tiré à la podium aux hommes, on a place à Mobutu. Sur la place à un meeting, donc place à Wana. Place au monde, on dit oui, Zawana. La place au bout de la meeting, on a tiré à la soirée, au moment place à Kikole, donc place des plans, on est bien à Wana. Robi? Les Ali Benini. Ah oui, ils arrivent place à Rosaï à meeting. Meeting bien nan. Net président Segaye à sa meeting naïra. Net musicien net pour na commune so ba yima sambisa mutu bako sambisa mutu. Mais lelo et bébé. Beba. Ne beba. Et comment ben? Et comment dépôt. Merci beaucoup bandeko bomonete na mati na tribune ndenge te nkono Mobutu ndenge bandeko mata haya yo kubanzila moye mwana waye moyalelo mulope ezalaki be awa Montréal sunga wana ponete ba timba te ba komi bureau d'enseignement zwa wana mwa likolo wana bandeko bamona bureau d'enseignement kine bo petonseli tribune ya Nayebi. Ezarandeni Mobutu bandeko pesa be mitinga. Ah pesa biso mitingi awa ezala kitoko penza atozala ki bien neti biso to kolia to botami awa eza penza ki pena kitoko. Bini ezala ki bien tango ye moko Mobutu ye me azalaki. Sikoyo banda Mobutu akufwa ebeba. Eko bonga kaka so bolongoli mutu na ye kuna place bokundaka ye bozongisi ye awa na mboka na ye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision ngawa bino chef Nzamba Nzamba émission masolo pe mabina bomoni te bana membre na ko telsaka bino culture o etali mboka na biso culture o etali mabina mboka na biso culture bana na biso bakola bena kata culture wana bayeba bomoto na biso bayeba ndenge nini mboka ezotambola partout monde entier nako banzete ko kote cette masolo na pesi un grand merci na boss Roni Malundama na pesi merci na Yannick Malundama Joking Malundama na bossente mère Laura Chou mbote bisiko zwami na pesi un grand merci na babone nyo surtout ya biso podcast télévision ba o bazali ba héros na li français baloba ni boss Roni ba héros en nombre réel bon ba héros en nombre bango wana na pesi bino mbote mingi bisika bizwami bino bisika bozali na pesi bino penza mbote mingi oyo ete basunga kame balingaka te komipimisa na pesi bino mbote mingi na kati ya biso podcast télévision bandeko toza awa na commune ya Kinkole. Bon, tu n'étais pourquoi les chefs Nzamba Nzamba aye na commune Kinkole ezali commune moko ya historique et dans celle historique ezali commune moko tata mokonzi Nkondo Mobutu abanda ko sala activité na mingi penza ebele na kati ya Kinkole yambote okoti ete na kobana Montréal sunga bandeko bamona bomoni esika oyo tozali awa
esika tozali awa Montréal ko kozwa ezali sika oyo nkono Mobutu bande ko ya mingi kopesa meeting nkono Mobutu bande kopesa meeting awa soki aya vandi ko sola na bana nsele na population komone likolo avandi wana muziki ya lelo mulopwe Mobutu ya kumambila mwaye mwana waye moya yelo mulopwe Mobutu ya munapia wana bazobina mulopwe Mobutu yale wana ba mama wana akala bako buka mwa loketo bako bina wana nani kumwa mboka lingalo batata mokonza lingalo ba ya kumambila mwaye mwana waye moya lelo mulopwe Mobutu ya wana na kinkole mulopwe Mobutu walelo mulopwe Mobutu ya kundambia mwaye mwana waye moya lelo mulopwe Mobutu momoni biloko wana mwa mondoko wana na yebi penza ti Mobutu bande ko ya awa akopesa discours na bana mboka peuple population baliko stepla baliko yoka tata mokonza lobi boye toyoka tata mokonza lobi boye tokanga bomoni awe ezali moko historique to bosani yango bandeko ekomi be dépôt yango tina kolobete na Montréal moya koloba boye zate sote bakonzi bako batela nzinga bako bacha finza manzamba za spion mais na lobi ekoma nini dépôt pona nini suivia malamo ezalité batu bakoma ko bomba biloko na bango batu bakoma ko bomba moi biloko akoteka batu ba commerçant bakoma ko ya ko kota mo banini ba commerçant bakoma ko ya ko sala banini oyo landi bango ekoma vraiment marché kona tamete wana na pesi bango pe moi longo nya mingi babongisi esikango na ba propre fort na bango moko na moi makoki na bango moko bomonde eza ba moi couleur bazongi sonka inikika donc il suffit ka bazongi sonka ndenge ezalaka tokoswana ba mama ba o ba pe moi histoire kobeta moi histoire ya esika oyo na milieu oyo ndenge eza kosola ya biso podcast tozo tambola mama na ngai mbote mbote papa oyebi esika oyo na yebi ezali esika ni toza commune ya Sele. Siko est-ce que tribune wana oyebi yango? Non, na yebi yango te. Oyebi yango te? Na yebi te. Siko yo siko mona ngo batyango ka pona ni? Batyango eze sika président bano sepia na ngwa banda ya kopesa ba discours ni wana. Donc président nani? Mobutu. Donc oyebi pe wana toki ya pe discours kitoko na kitoko. Mais ezaki ngonga na ngana ezaki mwana mukeme na yebi kombo na ye na mona pe mais tant on a kolaki na yebaki suyete. Merci beaucoup. Merci bandeko toto tambola na ba mama ba yeba mbote aya okoko ba mwa ndambo pusana to sur moi muke boni pusana ndamu ko sekate mbote boni yo za bien na za bien est-ce oyebi na sima côté bo bomba na tribune wana ezani wapi wana côté bo tshaba ba kolina bino so bolingi bo kanga ezani dépôt eza dépôt Babe anga ba dépôt. Babe ngo dépôt. Nini kasi? Donc c'est la bino bo mesana ko tia boye tata mokonda mboka. Obini ezaki nini? Yaki podium. Ezaki nini? Podium. Ya nini? Podium c'est ya Mobutu. Yo yebi Congo. Ada bumana idée. Merci bandeko. Tozo tambola wa esiko ezaki mbote ndeko nanga mbote. Mbote. Tomoni toyawa na esika oyo tribune oyo podium oyo mekano ko bisa biso ezaki nini awa kala bon na sika kala podium ozomona oyo ezaki pesa Mobutu soka ye pesa na beta meeting na ye donc place na ya ngwana place mona nini oyo ezawana za pesa Mobutu wana meeting na ye na sika kala soka ye otima place na ye na Kinkole donc place de pina bana osala bakaone pinda ya ngwana. Siko lelo ye koma kitoko bien koma bien te koma kitoko te salité soko tiku na kati kuna mona bizarre makasi ba misa ko ba salité na soza ba misa salité na kati batia ngo zo sointe propre te donc ba ki pa on est soute siko okobani na bakonza mboka ba kolanda biso bakoko sa nini awa bakonza mboka ba mo ne makambo esalama il faut que ça la place nous tout mutatiki il faut que ça ngo propre mukonza mboka le kaka pa tika bi ko ne faut que ça ngo propre date ko sundola ngo ko tia ngo donc ozo kipete donc mystique faut la ndela biloko surtout amboka toza kata mboka il faut ça propre. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso pour les tozo tambola na bandeko pe bayeba ndenge za mbote yata mbote to munya wa to yawa na tribune oyo yebi yango za kibeni
Bon, nayebi yango ezalaki tribune ya Mobutu place anda kobeta discours na ye awa makambo na ye nyonso. Bamusicien mpe bazoya bazobeta baorchestre na bango bazosala misiki bazokende baaudience publique mpe ezosalema na temps moko awa osoda bomaki intel asalaki nde ezalaka bongo. Mais lelo tomoni yango ezali su bongo te. Lelo eza bongo te. Ekoma nini? Bon, batia bureau à Kine Bopeto yango pe si bo filme bokomona bureau d'assainissement. Eza kuna likolo bureau à Kine Bopeto. Donc ba komisa ngo bureau à Kine Bopeto. Oui. Et comment be salté na salté? Bon, bino mo bo mona commentaire ezate to ebinde ni to loba. Merci Montréal. Josué Mbungu, lakisa bandeko to kota na kati bomona ngo koma bureau ya Kini Bopeto et koma ka salté na salté ko saluer image ya Nkondo Mobutu ya lipenza kitoko te moto ete abongisi moto ete asali nini to solana papa mbote tata mbote papa toye awa na tribune oyo mekano kota sa biso tribune oyo ya nini awa batonga ngo kaka pona bochaka biloko bien ndenge te tribune batonga pona bapaya obe ba musicien babetaka musique sikoyo ekoma boye parce que toza na wenze te wenze ya biso eza moke baepui batonga batekateka badepo ebelebele moyen bato baza libanda bakota na kati eza te yango moyen tribune ekoma sali te moyen bakonzi batya mpe miso na tribune yango ezalaka te babanda basamisa mpe bato awa baaudience publique biloko ebele banda balekaka bien bamusicien banda baya bazobeta lelo bayaka su te Mobutu mpe so palinga apesa mitingi nebe awa telemaka mpe wana apesi mitingi wana biso nyonso kuna totala makambo yango ndenge ezoleka lelo banda Mobutu alongwa ata président moko te asala mitingi awa tokomo mwana bango so bazoya bazosalaka na commune kuna tribune yango bazoboma nde akoboma. Merci bandeko tozota mbote mama nanga mbote ata mbote baba oza na idée ya tribune aza na idée nango eza beni lobi ezali benini awa ezali place ya kosalela ba meeting bien nani neti président soki aye asali meeting na ye wana neti musicien neti ku na commune so bali basambisa moto bakosambisa moto me lelo ebeba ekoma beni ekoma depo ya kobomba babiloko so tali mpe ekomisali te eza so ndenge ezalaki te kasi bakonzi bakoloba nini mpona awa bakobongisa mpo tomoni bobongisi po efona bino bokomi Kini Bopeto Montréal okozwana nde bakomi Kini Bopeto Nsele eske ndenge eza wana mokonzi nani akomona ngo mokonzi nani akomona ngo sauf bourgmestre ayebi ke tribune ezala koto so président alinga leka akoyeba ke tribune eza koto akoyeba te po déjà eza kozipa na boye na sali te wana eske bakoyeba ndenge tribune eza. Merci beaucoup bandeko tosunga bakonzi na biso tosunga mwana mboka bakonzi batie mwana mboka Fati Beto tosunga ete bakonzi ya mboka Martin Fayulu tosunga ete bakonzi bazali ba opposant oyo tu bazali kitoko tosunga bango pona ete bamonaka esiko esengeli babongisa esiko esengeli babongisa te ya libe kitoko yango ete toko tambola na bandeko kosola na batata na moli tata atona mo abwania tata tona mayele to mbote tata na ngai papa mbote tata leki na moni adana ba colère to dana kini moi moi e ko sala moi mabe to tambola moi koleka leka ko sola na ba mama mbote mama la ngai mama mbote mama mbote boni obweno be koloba ya boy koloba mbote mama mbote papa mama na ngai boni santé sikimia na lisunya nkolo mama na ngai mekano koloba oyo tribune oyo yebi yango malamu na yebi yango malamu ezalini eza tribune bano beta meeting banda sani bano loba meeting ya Mobutu et pas banane Mobutu moto bana koloba masiko lelo okomona ngo ekoma ndenge ni ezaka ndenge ezalaka eza ndenge ezalaka ekoma déporté yo koma bomba biloko ese tant Mobutu azalaki ese obano bomba biloko eza mbula na makambo nango yo sepeli ndenge ekoma
nasepeli te me mbula na mbula eza na makambo nango ndenge moto na moto azogere mboka na ye. Donc sere bino bolingi ekoma nango kini bopeto ekoma kini bopeto tosepeli. Merci beaucoup. Merci bandeko. Alebe te ko makino pe. Papa nanga mbote papa boni papa. Nane bilinga la te. Oyebi kani? Alobaka bien te. Olobaka pete. Sowili. Mais katozolo batolo solo. Aloba sowili. Na bilinga la te. Ah papa nanga oyebi tribune oyo bien. Ah mina yuwa. Ah? Mina yuwa. Mia weya. Mina yuwa ngo. Meka continue mia waya wana. Mina waya. Mina yuwa ilikuwa tribune ya taa ya Mobutu. Hapo sasa inakuwa depo ya Bintu. Bena weka Bintu kule. Mishio nani mtu alisema pa batia biloko batia Bintu kule shio hapana. Donc le bini maman mina des ordres. Alisema inaisha. Inaisha esili. Maman le bini. Merci bandeko wana bomoni ete ndenge tribune ndenge zalinde tozokende kosolana ba mama ndenge esengeli na masole tali esika na biso ezali milemo historique mais na banzete mama atonda bwania mama yebi makambo mbote mama na ngai mama zabe na telefone akoyi ko partager moi lisolo yango tozo pusana tokozonga kuna na mama mais toso apena ndeko mbote ndeko na ngai bomoni ete tozaki awa na tribune bomoni tribune yango wana ya tata mokonzi abandaya kopesa nini tata mokonzi abandaya kosala makamba kitoko abandaya kosala makamba malamu mais talelo oyo ndenge ekoma boye ndenge ezalika moi ko partager na mbote mama na ngai mama musala mbele ozoka te nkola zali na kozoka yoko lingo zoka pwani soko zoka bon oliesa bana ni kasi sunganga na sa musalo ko papa merci toko sungo sa musalo te mais kana ko yebisa biso mama oyebi tribune eza na sima na yo na ebitio yebite na mupaya na moto awa ebongo yoka te ke Mobutu wando opesa mitingi wana koyeba pete koyeba tantuka na mupaya. Merci tomoni mama pe asisi moi masolo mama tona bwana mbote mama na ngai mbote boni mama bien mama na ngai toye awa na tribune oyo okobeta biso moi histoire ya kala oyoka pete eza nini awa wana zalaka na ngawa te naza na centre ville histoire ya koto na yebi te bon na centre ville ntango ya ata lisolo awa oyoka te ya tribune oyo nayoka na nga mama donc boyoka te ubia Mobutu wando opesa discours awa nde toyokaka bongo me namona na ngai te lisolo bapesaka oyo moni namona te na kobeta lisolo ndeni donc yoko oyebi ke ezala depo bobomba biloko yoka oyebi ezalaka depo babomba biloko awa nayebi te mpo biso otiaka biloko aya te okoyeba sika obombaka biloko so obombaka biloko na kati kuna nayebi kasi na kati yaka tribune yango wana bobomba awa te tribune ezali awa biso obombaka na kati ya wenze kuna. D'accord, merci bandeko tozotambola na bino kotalisa bino esika ete kondo Mobutu azalaki yaya mbote ça va bien. Ok wewa na sombelo ko yakati wentia na ko vandi pena kikola mekano koloba oyebi tribune mais honte ata mama betelo lisolo te betelo lisolo te ata papa betelo lisolo te ata mutu te poto ko tipe nkoleka mwa kalate ti ndenge oka sango teke baba Mobutu ando opesa discours bona yoka mena landela ngote olandela ngote pona ni nanda intéressé na ngote. D'accord yaya merci yaya merci bandeko ndingo moni tozo tambola wana ba mama kosola na oyo etali tribune oyo etali tozalia wa tosola na ba mama moi kopanda moi sango ndenge sengeli kosola esengete to bima libanda bo moni libanda ngo ndenge ezali toso mbote mama na ngai mbote mama boni santé mama boni mama santé malamu mama boni ozali bien okangelo ripono tuli mama loba osala nga fière
oyebi oza kitoko moko osala fier ti ndenge bando olinga mobali na ndenge ndo bando osala papa bana ololendo walibe malamu oloba te ata liloba ya boyine koloba tozokende tozopusana na masolo oyo etali tribune na Kinkole yango ete bomoni tozoleka bokompane tozali awa na Kinkole tozali ko mbote mama na ngai mbote boni mama tokosola mwa moke na yo yango koya wana mama na ngai mbote boni outi eglise tokosola mwa moke ata mwa moke na masolo etali tribune oboyi mwa lisolo ke baba tuta yo mama pe boyi na bango bayebi ndenge tozali awa tozotambola awa kosola na bandeko oyo etali tribune bisika oyo Mobutu bandeko peta discours bomoni bandeko ebele bayebi me moya koloba eza te ekoma nango milie moya ya salite milie ya kine bo peto yango wana bomoni ete tozali awa tozotambola elongo na Montréal Josué Mbungu tozali awa na Kinkole bomoni ete esika tata mokonzi ya mboka soki atiki mo esika esengaka mwa kobongisa yango mpona ezala esika moko ezala historique allié moko ya historique toki tata avandi akobetela bana bomoni esika oyo toleka ya libe boye ezaka be kitoko mingi mais soki esika ezali bobongisi yango te ezaka penza mabe mingi bano balandi ya podcast ya chef Nzamba Nzamba na lobete na tambola na talisa bino na zongisa bino na kati ya histoire historique ya li mwa kitoko mingi ezali penza malamu mingi ndenge sengeli kalate tozo mata ndenge sengeli tozokende na kati ya Kinkole na tribune oyo ezali ya makamalamu ndenge zame tozokotawa tomata kuna totala pe wenze na se ndenge koma ndelo sola tokota be na wenze tolandela makama. Merci beaucoup bandeko bomoni ete na mati na tribune ndenge te nkono Mobutu ndenge bandeko mata haya yo kubanzila moye mwana waye moya lelo mulope ezalaki be awa Montréal sunga wana ponete ba timba te ba bate ba komi bureau d'enseignement zwa wana mwa likolo wana bandeko ba mona bureau d'enseignement kine bo petonseli tribune ya tata mokonzi ekoma bureau d'enseignement kine bo peto balobiete ya libongo bomonete tobungisi image ya tata mokonzi ya kala motete photo pesa valeur mais tozokita bomona ndenge tribune ndenge zali tozotambola bomoni bandeko pe moi tango te bako bomba batepe moi na moi makoki na bango babongisi baminda ndenge zalaki ndenge tata mokonzi banda ko vanda babongisi batie mekolandisa wana pe awa ndenge tolobaki ekomi dépôt Montréal kokozwa awa dépôt yango yo bato batiki biloko na bango bato batiki bamakam na bango bato batiki bani na bango lolenge ndenge ezali tozeba te tozali be wapi yango ete bandeko balandi ya biso podcast télévision tozolakisa bino makambo ya kitoko oyo ezali Montréal zwa ndenge bomoni awa likolo ya tribune ezali awa be dépôt tala Montréal bandeko balakisa likolo ya tribune ezali be dépôt ezali awa dépôt ndenge tozosala makambo ndenge tozokende ndenge tozosala makambo ndenge tozotambola likolo ya tribune bomoni te kono Mobutu bandeko yawa tribune nda bandeko vanda yango ya bomoni andeko vanda wa soki avandi azopesa mitingi bato kuna bakotala mais toza bomona ndenge akolekela pe akokobimela boye tako okitela boye na me okita boye bomona ndenge tribune ndenge ezali ndenge pe ndenge asalela ngo ndenge ezali Montréal akoya kozwa bomoni awa ndenge ezali mwa likolo awa ezali likolo ndenge batonga ngo ndenge ezali yango tokota wana mais namoni ete kuna bamama bazali mais tokontinue kaka ta mwa masolo bakotia mwa kotambola ndenge za pardon ya kotia mwa muziki te kanga mwa muziki ni tosola mwa moke ndenge sengeli pardon tate kanga mwa muziki tosolola toye awa na tribune mbote papa na ngai mbote tata mbote papa tokomi awa na tribune oyo nkono Mobutu bande kopesa mitingi ezali be awa kaka mekano koloba me tokotala ekomi boye ndenge nini tokomona ekomi lokola depo ondie bakonzi bakokipe te estce mpe bakonzi mpe bazwaka ntan kolandela bisiko nkono Mobutu atika balandelaka te yango nde omoni ekoma boye aparti ya kolandela te okoloba nini na bakonzi ya mboka bali kolanda biso bon eza héritage na biso mpo na ngai na kolobaki barenouvele yango ekoma na ndenge ya bien ekosala malamu.
Bande ko bomoni esike tezali awa batu bazotonga kokita na se tribune ndenge ezalaki batu bakotonga misala eza kosala mameto sur mbote mama. Bote papa nanga. Boni santé mama. Santé eza bien sans problème. Tomoni awa na tribune ya Kondo Mobutu awa. Tribune ya Kondo Mobutu selo ndenge toyokaka. Merci bino abo koma na bino koma wenze. Et comment vous êtes eza place to zo poto salela musala mais comment vous êtes? Mais ka kolen sama mais na moni bozo bongsango te salité. Bon, wana problème na bisote. Poto futaka ticket to futaka salongo. Eza bon. Merci beaucoup bandeko bomoni ete tribune toza awa tribune wenze bomoni ndenge ezali ali be monene bandeko bokwanda biso na kati ya biso po dika télévision mais kolen sama tokota na kati moya José Mbungu ndenge tozali kotambola ndenge ezali liawa bomoni na kati bomoni atari pe mwa be wenze na ye soki mwa mbisi mwa nini elingele kape motako ko somba mwa nini makambe bele zali toko pusana yango bomoni toko solola toko beta mwa sete na bakonzi ya mboka soki pe ko bongisa ekozala penza malamu mingi yango bomoni awa ezali awa bon teyebi ndenge ni bakolobela awa ndenge pe mbula tata mwa toko ko solola mwa liloba mbote boni oko pusana mwa to solola bona pusana kasite to solola na mosika boni santé za malamu toali awa na tribune ya Kondo Mobutu nde tribune na ye place bana kobeta kopesa meeting yango wana merci ko laniseme tomoni yango ekomi wenze ndenge ni kasi batongaki yango wenze sima nde tribune eza liboso yango awa eza kati ya marché tribune na ye nde yango wana eza liboso kuna yango lelo bakomisi yango wenze nde bato bakomi koteka merci beaucoup kolansamana mais bwali kobongisa yango te eza be salité par rapport ya ndenge leta ya biso abanda ya kosala sengeli babongisa mpe nsima kuna mpo marché monene eza mpe nsima batikaki yango nde batongaki bandako kuna wenze etikali kaka katikati yango nde eza bongo. Merci beaucoup. Merci bandeko wana ete toza kotambola wa bino moko bomoni ete côté tribune côté makambo ezalaki ya Kondo Mobutu ndenge makambo ezosalema mama nanga mbote boni mama nazaki mia nango na nzambe. Merci mama. Est-ce que oyebi awa ezali tribune côté Kondo Mobutu bando pesa meeting nayebi yango mekano kobeta lisolo ezalaki be ndenge ni bon ngai penza nayebi me kote ntango abandaki kobeta bon moko wana lezu wana tombai malade mpona koyeba mpe akolandela mitigi wana nazalaki te ndenge elekai nazalaki te. Merci beaucoup awa totambola mama nanga mwa liloba ya mbote boni mama yaya boni boza bien mama mwa liloba ok bomoni te tozotambola awa na esika oyo ndenge esengeli toza na kati ya tribune ndenge makambo ezali me mbote mama na ngai bote boni mama boni santé mama santé malamu mama na ngai mekana koloba oyebi koto eza tribune kote Kondo Mobutu banda kopesa kosala mwa mitinga awa oza na mwa ide nango awa boza na ide nango ndenge Mobutu anda kopesa mitinga Mobutu so alinga swana bato awa bino boyebi te ezalaki tribune awa ezalaki tribune awa bande kosolwa na bato awa soki aye amati aosola na bato gentil. sikoyo lelo oyo ese bakonzi bazobongisela mpe bino bon wana mpe nayebi te tozwaka bana mike président azoya awa soki asololi na bato botie esila aposa na nsima wana abengi oyo aza courage amata basolola na ye mpe akobenga yo olingi nasalela yo nini bamama mosusu bandaki komata oyo bacourage biyo mosusu bandaki kobanga ezalaki bama bacourage so président ye amati olingi nasalela yo be nini bandaki kobenga bamama olingi nini nasalela yo nini oyo ya courage abandaki koloba asalelanga boye oyo mpe ya courage mpe te me mingi bandaki kobanga mesi kolandisa mama nanga totali tribune yango ekomi dépôt olobi kolandisa totali tribune yango babongisa yango te ekoma dépôt ndenge awa na commune awa te eza esu nde ezalaki donc makambo to mabe nyonso mabe
D'accord, yaya, yo po yebi histoire. Papa, chikanga na ba makamboka na bino. Bon makamboka bon ozaka na mboko te. Mama nanga to sola na yo mama. Oyebi awa tribune awa. Nayebi. Koma depo kuna waloba. Ezaka ndeni mobuta banda ko pesa be mitinga. Ah basa biso mitingi awa ezala kitoko penza. Ah tozala ki bien, neti biso to kolia to botami awa. Eza penda ya ki pena kitoko. Nde tozabo. Mais siko talaka nde komi moi salité. Mais salité mtoya bongisa biso te biso mone to bongisa. Mais continue za wana siko. Boro sala bendenge nini. Bakonza mboka bayaka pe batela kabino pona ko bongisa awa isika ngo. Mukonza mboka ya bongisa ndenge nini. Biso mone to bongisa ti. Na bato ya leta nde bantu ka babongisaka. Babongisa mone tala. Ba salité za nde za ki maboki za esute balongoli nyonso. Na konta salongo. Salongo salemaka na chaque jour salemaka. Parce que toye ana tribune batu musu ba ko yeba te tribune eza nini Mobutu bandaki wapi okobani na bandeko ba yebi histoire ya tribune. Mobutu lobana bien lobana. Batu ba lobby ki ya tribune ba yebi yango te. Mobutu pe azalaki te batu mingi mi bato ba histoire na ngoto kolobani na bandeko ba ko. Ah Mobutu azalaki te ezalaki benda kitoko. Ah tozalaki benda kimia na nde moko ya malamu akoya na hélicoptère na eso loba kita wa kiti na commune so loba kita na nini na terrain sukisa kiti en tout cas pende ezalaki kimia pa tozalaki bien mais lelo yo nde batongeli biso boye to comprendre te mais tozaka rapport eza wenzi. Merci beaucoup maman moi liloba na yo mbote mama. Mbote mama. Mbote papa. Olobi ni liloba na yo. Liloba ni papa. Olobi ki tribune awa ezaka susu na mpifote. Tribune ezalaki bien ntango ye moko Mobutu ye me azalaki. Sikoyo banda Mobutu akufwa ebeba. Ekobonga kaka so bolongoli mutu na ye kuna place bokundaka ye bozongisi ye awa na mboka na ye nde makambo ebongi loka mutu na ye eza kuna makambo ekobonga te o eza malamu te mpo moto akobongisa aza te bana bugumese na biso oyo akoti sikoyo nde aomeka muke kobongisa mais ezosimba mpe ka te. D'accord. Merci bandeko balandi ya biso. Azalaki tobai oteka mbisi ato abala mike meti na commune bazomona biso. Nelewa nga na regretaka azaki na balabala tu ba pompe ya leta. Biso to koli awa Mobutu zo to ki ko soko to ye classe to yeba kinenge ya ko toka ko futa facture ya maite. To sukola na balabala pompe ya leta, balabala Mobutu atika pe tout eza ko clôturer. Awa makambo nyonso ko Mobutu akenda makambo tu pe esila. Bosco ekozonga te. Na nzimite, na yebite oya kozala lokola Mobutu na yebite. Nga botami na Mobutu 1983. Mais Mobutu makambo Mobutu asali pona nga. Wenze oya asala biso ranger boti mitina suka bato. Azaka ranger na place nango. Mais lelo Mobutu akenda makambo nyonso tu owo bokende kozwa resika botika eboya na ye awa mba mutu tokozonga tokobongisa. Oboy koloba. Merci bandeko toza na bino ensemble toza na bino longo ndenge toko pusa na tribune kitoko esike te zwamaki mkono Mobutu bomone te ndenge koma ndenge ezali awa tokoti vraiment na kati ndenge ezali ndenge tozokendele ndenge ezali bama bazobeta mwa mbela na bango bama baza koloba makambo etali tribune makambo etali lolenge te mkono Mobutu azalaki bomoni historique bapesi esiko te Mobutu bande ko pesa mwa meeting na ye esika Mobutu bandaki koloba mwa ba discours na ye ezalaki mbote mama na ngai mbote ya mama boni mama malamu mama nango yebi tribune ata Mobutu bandaki ko pesa meeting olobi awa tribune oyebi yango tribune yango kuna siko eza tribune nini tribune ya commune ya Sele tribune ya commune ya Sele saka bourgmestre telemaka na likolo ya tribune wana na bourgmestre atelemaka mpe mba mosusu wana telemaka mpe wana donc basala ngo mpona bourgmestre basala ngo mpona bourgmestre ye moko te mpona mikonzi nyonso tu oyo bazali koya bakoki kotelema wana sala mpona bourgmestre ye moko te bourgmestre atelemaka mikonzi mosusu mpe bayaka mpe basepelaka mpe na yango. mais siko kolanda mala tomoni yango ekomi dépôt okoloba nini na bakonza mboka bakolanda biso ekomi bureau ya Kini Bopeto bon ekomi dépôt te mpo bato ya Kini Bopeto lokola bazosala misala mote bazongaka na bandako ezopesa lokola mwa pasi yango bafandi wana pe bazokengele pe yango
omoni apene basali baminda wana basali bopeto makasi wana ezete bakomisi yango dépoté ezali dépoté ezali tribune ya l'État ekotikala ya l'État. Merci beaucoup bandeko wana tozo kende koswana ba mama pe tokokutana pe na chef oyo aza ko gérer tribune ndenge ezali ndenge te bomoni tozawa tokomi vraiment matina kamora loko kozwa ta likolo bandeko bamona a so mbule beti na banzete ba mama bakimaka wa mingi pona so mbule surtout ya mopepe omona kuna biloko epoli le mwana bendana bon tebite ndenge ezalaka mais tokosola pe na ba mama mwa kokabola mwa mayele ndambu yali penza kitoko mingi yango te na banzete bandeko balandi ya biso podcast télévision to vandi wana histoire ezali na masolo o etali tribune kikole ya Nkondo Mobutu ndenge ezalaki ndenge te bandeko koleka ndenge bandeko kotambola ndenge tozalaki awa ezalaki penza mutu ya mingi yango te toko banda mbote mama na ngaya mbote mama boni mama okoteka mbisi santé bien kinya papa mama na ngamekano koloba oyo tribune ezalaki belo lenge boni nakokate papa nakokoloba te tuna bana na ngala kokate ata moi histoire ya tribune oyebi te nakokala ngai te. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni te tozali na ba mama ndenge te babeti to koti na kati ya wenze ndenge masolo ndenge ezali ndenge makam ndenge ezali ndenge to akotambola bandeko bali koloba na oyo etali tribune mbote mama na ngai bonne santé bien santé moi bien oyebi tribune oyo nayebi te omona kango kaka ba eza dépôt te eza wenze donc tribune comment nango be wenze nayebi na ngai te. D'accord, merci beaucoup. Merci bandeko wana te bomoni toza kotambola kosola na bino na yabiso podcast télévision tozali awa be na Sele tozali awa na commune ya Sele bomoni te esika oyo Mobutu abandaki kopesa discours esika oyo Mobutu abandaki konganga koloba esika ete Mobutu abandaki kokwesa balwa na ye awa na Sele soki atelemi awa soki aye komona asalaki pe mwa be wenze na yawa moke bambisi pe tekama makambo pe tekama makambo ebele telema ye pa lingaki pe mwa mbisi mingi yango bomona zaki na bolunga kinkole tikala pe na nini pe ya maboke koteka pe nini ndenge ezali yango te bandeko bomoni esika on tokomi ezali ekoma nango dépôt bakobongisa te bandeko bango bakobongisa na ba propre fort na bango moko na mwa makoki na bango moko bali kobongisa mais na tika te bandeko tozo solola na nkolo oyo aza kokamba tribune nkolo oyo aza kosolola na tribune lolenge ndenge ezali tona ndenge tozobeta pe masolo na mwa moke ndeleka kitoko matoni merci bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nzama Nzamba tozali awa bomoi totalisi bino tribune ya Nkondo Mobutu lolenge ndenge ezaleli ndenge ezali nazali na moko oyo aza kokamba yango oyo ete azali chef awa oyo azolandela mbote chef mbote papa tomoni awa na tribune ya Nkondo Mobutu mekano kobeta biso histoire awa ezalaki bendenge. Merci awa tozana précisément tozana commune en Sele quartier pêcheur Kinkole sangisi les deux quartiers tozana pêcheur na Mikala na ngambo wana kuna côté maison communale ezali eza Mikala na ngambo yo tribune ezali eza pêcheur yango wana en soi baza osangisa ngo nyonso mibale bazobenga ngo Kinkole cité des pêcheurs et c'est ka Nkondo Mobutu asombaka voir même na mapangu oyo apesaka bapapa ya kala ya Kinkole bancien pêcheur bamapangu apesaka bango comme cadeau ezalaki cité moderne en tout cas vraiment Mobutu ayemaki commune en Sele makasi précisément quartier Kinkole ba réalisation oyo esika tozali eza ba réalisation Mobutu atika maison communale wana eza ba réalisation na ye o atika na kati ya commune en Sele commune en Sele eza commune moko eza commune historique soko moni ba chef d'état mingi ya mboka na biso olandisama nyonso epe lelo toza na président oyo aza actuel oyo aza sikoyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton abitaka kaka na Nsele
eza commune présidentielle. Eza commune présidentielle, eza pe commune où eza na histoire ya makasi ya bokonzi. Na ndaku président Vandaka na Daipen Kondo Mobutu atika ndaku wana ekosangisa les deux chambres gouvernement na assemblée nationale na sénat bakokota congrès kuna na sele na Daipen esika président république ya Vandaka. Donc ezali commune historique. Nengomoni assemblée nationale eza wana 500 députés, naba sénateurs, naba ministres, ba occupé ko sangana pe awana sele na palais présidentiel où eza awana sele. Donc eza vraiment commune moko historique. Awa tozana podium à Mobutu, sika Mobutu abanda ko pesa meeting au Kinshasa na époque wana ezalaka Zaire. Babise bande ko uta bipai na bipai soki papa maréchal alinga pesa discours babise zo uta tous les 24 communes ezo otonda awa nde besika abanda ko pesa discours na ye awa ngai ko vanda awa naza chef ya brigade d'assainissement moi mukie oyo makoki mukie oyo tozozwa tozo bunda kotia moi lumière moi couleur poto la kisakaka mboka na biso ke bano bazobotama bakozala na bosenga koyeba histoire ya mboka na bango. Ezali bongo chef bandeko bakolanda biso lelo yo kolesemete tribune tomoni yango ndire batu musu bachaka yango ka ba musu bachaka yango kate olobani na bandeko bachaka yango kate bakonzi musu pe bakokipa yango te. Merci. Mais vraiment, mingi tozonga vraiment na ministre de Culture Art. Ministre de Culture Art, il faut ça la de sorte que moi mukie ko aider ko tia maboko na babiloko eza historique. Biloko eza historique na kata nsele tozaka na tribune te. Toza na pagode ya nsele ezali. Pagode ya nsele ezali histoire oyo bana na bakoko na biso o bazobota manano bamoni yango te bakozala na bosenga ya komona yango na kosenga vraiment ministère ya culture art esala de sorte que ba réhabiliter pagode ya nsele batia makoki gouvernement eza na misolo batia makoki mutu akobongisa yango te esengi gouvernement ebongisa po lobi bapaya bakoya ozomona tata mokonzi ekolo azotambola partout azotambola na Asie, Amérique, partout bainvestisseur wana bakoya bakozala mpe na posa ya kovérifie bahistoire ya mboka na biso. Mobutu abandaka kovanda wapi, résidence ya Mobutu eza wapi, nauti omona na musée national bauti kodepose bafoto ya ancien chef de l'état tata Mobutu. Et vous avez bien ceux qui va réhabiliter pagode wana ba réhabiliter yango bazongisa n'importe quel daki week-end bana ba oke ko sukola na ba piscine wana bazotala monument wana et vous avez historique eza monument mo malamu awa nansele. En tout cas tozana bourgmestre aza plus jeune ceux qui tobosani eza vraiment passe makasi na bokasi na yende lelo biso tozali tozo bunda pe ko sa ba réalisation oyo tozo landane na sima na ye soko ki kuna omona vraiment azo moderniser commune bâtiment oyo cercle na cercle Mobutu atonga moi ko bebeza mukie mais yazo bunda ko bongisa yango commune eza commune moko eza vaste. Merci chef. Wana chef comment naza obola bondo grâce coordonnateur et assainissement ngamu nazo kamba assainissement na commune ya Nsele. Merci bandeko bomoni temanaka na biso ekomi penza na suka total sibino be tribune bomoni ndenge te tribune ndenge ezali ndenge ezalelami
na lancer appel na bakonzi ba ote bolingi histoire ya nkono Mobutu etikala kobongisa chef yoana boko beta lokole bokute na ye nyoto kozala bia pona kobongisa na commune ezala propre activité zonga makambe bele zonga ezala kitoko. Merci Kimi abota bindo kuta bembala sima partager émission commenter na pese un grand merci na boss Roni Malundama Joking Malundama Yannick Malundama na pese bino bote mingi na boss nite kuna na sima mère Laura Chou maman sociale na pese obembote mingi na pese un grand merci na baboni surtout ya biso podcast télévision bote kama Kimi abota bindo kuta bembala sima na boss nite mon bébé na pese mbote. Bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te